Noëlla TV. Abonnez-vous massivement. Yasika Noëlla TV eyeli biso makambo ya kolamba elubu. Yo ndeko mwasi oyebi kolamba te, koyoka soni te, kota epa Noëlla TV okoyekola kolamba. Mama Noëlla alambaka nyonso, okokuta pondu, soso, misi, ntaba, misili, ngulu, mikungu. Alambaka mpe pakasa. Mamae bosabone epandeko na biso Noëlla TV. Epwa Noëlla TV. Nzungu ezotoko seko toko. Ok, bonsoir la famille, bonjour, ça dépend, il y a ROYO. Abonné fidèle, il y a Noëlla Télévision, Barozoli Bako Rolanda Bicho, Awa, Nanzela, il y a chaîne Abino Bolingara Mingi, Noëlla Télévision, Mirolo Nabenga Ye Mano Télévision, Talara Ye, mère des mères, Tobi, objectif Ezali, 1500 abonnés. Ndero Zota la Bicho, Soro Kotine émission, il aura liboso, Soro s'abonner. Luka s'abonner na chaîne, na cloche ou la notification. Faut pas que tu aies like trop. Bota la vidéo et bandeli. Tina suka. Et puis pe yo muto s'abonna. Sogi otinde la tête 10 personnes, 20 personnes. Lien émission na zo sala. Yeba ke batoana ba ko s'abonner, bango pe ba ko tinde les sous batoana pe ba ko s'abonner nde chaîne e matara bongo. Bandeko ba partager lien bo like vidéo. Na moi vite fait. Nyameka ko solo na bandeko botala ka biso na Noëlla Télévision. Naloba na bino nini na ye na makambo yo ezoleka ces derniers temps na réseaux sociaux à propos ya ndeko na biso Karine pour na moni mwana mobala koti na mona ke zagi entre bango na bango bana basi lokola pe tomi pesa kilo moko boy na ki biso tolinga lisusu kozana ba problème penate ya échange de paroles na bana basi wana ya wana tuzonga mwasi mapona respect ya baleine de la presse. Maintenant, on a un roman hier, moi na mobala za utilisé, il pas ya bana basi, pour ya ko finga moi na moi siné na bino, ce n'est pas possible. Tout tika ki bitumbo, bango mo ba bundana Karine, mais le rôle bango ba koki Karine te. Baluki muto yo a jouer un rôle ya moi si, ay ko s'attaquer na Karine, wana bango côté ba vandi ba osepela. Maintenant Karine on ya ko sala repli à Karine les gars tana muto bango baleki. O baluki pour ya ko finga Karine. Pourquoi biso to rosa la boue congolais ozo travailler na label o ezali structure abonzambi nozo luko futa mutu mbongo po ya ofingelo bato non comprendre penate phénomène tandis que na label wana bato il faut bazala engagé wana il faut bazala bato ba ebinzambi mutu ayebi nzambe ta ko travailler jamais na kata label wana mutu a travailler na label neza mutu azo tambola na bonzambe pe mutu azo tambola na sembo. Neti ndeko mobali obozwi wana po ya kofinga Karine na réseaux sociaux. Boye bisangai. Asala na label wana. Makomi sankara ya bato yo ba travailler na label wana lokola bato basala ka publicité ya label. Pona nini bazo pese kanyaka, pona nini ba signaler ka chaîne nemba la liboso. J'ai dit wallahi bien m'entend parler. Sko ba kotise na kobanga moko ba kotise na ba assurance moko mais tango zanga na problème. Bande ko wana tous les loba komi koluke po afingela ka bango Karine bayaka ned en vérité. Mais na lobaka omoni nzambo to sambela na réseaux sociaux a justifier bicho un jour a lobage bande ko nga mibalo bozana Maroc bozana bonzambe mais bato bozo boko kanisa bana bonzambe mais bana bonzambe te yo mwana mobali ozotala na mbula noté. Muto zo finga za grande sœur na yo. Malgré internet mukolo mwana mukia yeba na te. Muto zo finga za grande sœur na yo. O finga ge tous les jours. Tandis que na baleki bana Kinshasa, ba yaya bana Kinshasa, misu bana poto. Azana bato batala raye o balinga ge baza ba yaya ne baleki ne ba mama na ye. O pe ba ko suka mutema baluki ba salo eloko moko pe ya makambo suka po lapimba la moko ko yaka na komba bat na réseaux sociaux. Mais notre frère soka ko finga bato bazo tchele mbongo wana zo sentir que za l'aise. Mais or que et bébi sakande vie na ye ezo bébi sanda venir na ye est-ce que biso nde to ko bando travailler kaka na vie na biso pona bato
Oko fan na pe boité ndenge ba baleine de la presse ba sala analyse qui débat la fin excusez pour te fungoli téléphone ba benge po si so kati. Obi kala na biso na lelo moi respect comme maman makasi. Pour te comprendre le moment que doit ba danger. Batu misu bazako luka succès na kombo na sima na biso ba luka ba humilier biso. Mais jour toi il comprendre bazaba na mike photo s'éloigner na ba lelo yo. Oromona te mutu moko boye na internet abina banda balen to balen na ye na calculer mutu wana. Omoni ba jo ba sa na réseaux sociaux te. Na edaye azala ku muyibi akosa ku tuboye ba jana bo sala wana. Obi pona ni boni ko se victimiser. Nyonso na place à se victimiser te. Bolingi ko lela nyonso na place à ko lela te. Bolingi ko tchaka vina bino kaka wana na miso bato internet po ba okela bino mawa. Bolingi ka ko finga ka bato po ba futa bino mbongo. Mais boyebi te ndenge bato na bazola ka mbongo. Obi ka Karine biso na internet ya mo photo pesa ke merci. Karine ndenga za bona internet photo pesa ke merci. Ba abonné ko mata na chaîne. Chaîne comment monétiser mbongo kota na chaîne bato bazo ba visa poto ozomona ke lelo na internet soto longoli ki mutema mabe ndenge ba mura wana batandana kana bandeko ne mususu wana faut appeler ça Karine merci so appeler ça na ba mboka mususu na ndenga ba YouTube déjà ba décorer pour yenda zali parmi bana baso ba valoriser plateforme na komba YouTube. Mais moura na lobakane loko tous les jours. Karine azana ba fan la majorité basi. Babala, ba femme celle. Oyo pona Karine ba kosala nyoso. Oyo moko kanegi ba kosala te. Bato bazo tindo bana poto ba olia mbala balamga tongo ba ke kayu. Na sima na ope la belle efutaka bango mais yo zana la belle te. Tango likambo rozwayo ozala yo moko bato na ba kosala te. Bato wana ozo fingela bango Karine bana ba fan te Karine na ba fan. Réaction ba fan na Karine et rozala plus grave que mbongo yo lié. C'est pour cela na oloba na yo il faut éviter. To lobi te que ça la mabongo. To lingi pete ça la mabongo. Mais ça comme conseil. To salamate to ya na réseaux sociaux na kombo ya Karine. Po bat batala ka biso. To finga ka Karine po bat ba pesa ka biso mbongo. Même yo moko kotolia ka mbongo anu vandi bolobi ni ana sala ndeko mabeto na sala de malamu. Et puis pe photo yo ba reloko wana. Relation amoureuse à Karine vie etali biso te. Poto lukaka toyeba est-ce que bazali to bazali te. To lingaki ko luka koyeba yango soki bala na bali fi moko ya réseaux sociaux. To Karine na bala ki fi moko garçon moko ya réseaux sociaux. Nde bolinga bo bandozo ba information na bon no so tango moni muninga moko akoti live na moi cité. Nde to mona ba couple musu ba koma na internet. Mais Evi asala ka cop ne musu Karine da na YouTube. Evi ko jamais ko s'affiche ka po sepelisa bino ke na yaki to na yete. To boya ni te. Po jour aluka Karine asenga ka corps na bino te. Bato bosa la propagande ngolobage Evina Karine baboya na da bandaka. Siko bino ba vina bino nga na yebite. Karine na yebite ba fana Karine ba yebite. Mais bino pena neza bongo pena bo vande la rapena ko yeba ka vie ya moninga na bino mutu. O nzamba sali lokola bino. Bo vanda kaka pona kolandela vie na ye. Bozela kaka bakabona na mobali. Et puis siko na sima nango po bo ganeni. Depuis za na réseaux sociaux finga mara. Masali makambo minene obiso to salite. Po yeba nezaki na ba sacrifice bela sali na vie na ye. Ba sacrifice lingo lobaka ateke ko tinda ko nganga. Po bino baka bazoba. Ba sacrifice bela sali na vie na ye. Po azala lelo Karine. Po lelo azana ba chinois, bana membre ba mama autorité o ba soutenir ye. Yango la moura de la presse. Tala vie à le Kechu. Tala be mission le Kechu sala. Tala valeur ba pesa ka le Kechu. Tala kilo le Kechu mi pesa. So tala vie na yo. Tiango na balance. Muto azala na Karine lelo azali. Na yo moura. O azala na be kiri na yo. Ndenge lelo bo panza na ndenge ozali. Au mona ke écart eza le rôle à Kinshasa, ti France 8 heures de vol. Il faut ça l'anime. Il faut qu'on ait éviter makambo mike o e déshonoraka yo o e bimisako pena mwasi o le zonga na casquette ki baleine et na le Kechu ki mobali. Mon frère, talangonga yebela
oyebi yo ndenge ozala wana nde bato bakalifiaka yo so eza na bato bakalifiaka bango bazalaka lokola yo bapaye bapale bakóma na baorphelina ba-ONG bazoede bafamille na bango fort bafamille na bango kutu bakanisaka lisu te ke fo azwa mwasi abota bakanisa yango lisu te bana bandeko na bango bakóma bana na bango mpo ane ana la mais sikoyo otala vino age nokomi nango encore combien d'années vino ekende vi na yo ekende bientôt ezokende mabe eloko nini oyo faut changer eloko faut changer na vi na yo ezali bafutaka mbongo te ofingaka bato ozalaka wana kaka te mpona kosalelaka mutu moko bemission bainsitere nyonso salaka bemission na yo lokola bato tunde basalaka bemission sans kofinga eza na mutu mosusu akofinga te na réseau sociaux akomi kofinga mpona lokoso na yo mpona lokuta na yo meka kochange mwa moke ekosala bien yeba mamu na oloba na yo lobi osimba mutu toloba si je savais mpona nini azofinga Karine tala ndenge basali ngai falai nasuka boye te mpo bajo bosalaka ya bacommune ya baparke ngai alingaka yango te miza na bato balingaka Karine makasi ata na Kinshasa baza mokolo bakosuka motema mon frère biso babeta biso mama basi na Kinshasa muta betso likambo mosi na Kinshasa otikala komona to yebi ete eza lokwa mama internet muto akobeto na nzela amona rome yo mona ete amona rome yo mona ete siko faut tosalaka très attention bato bakanelaka biso bamonaka take to changer bamonaka te koma te au milieu du village tolobaka na biso tofingaka te loba me kofinga te mais tande yo fingaka ivi tala ndenge ofingaka Karine osepelisaka bato balingaki réaction na bango ezala nini epa na yo lobi to lobi wana mon frère changer soko changer te ça te regarde tokutana la prochaine bandeko tu batalinga na Nouvelle TV bye bye.